na balandi nyonso ya Shelvit TV. Merci beaucoup na bino nyonso bozaka. Scotché, branché na chaîne na bino ya kitoko. Oui, mais la bino toujours d'actualité ya bien. Shelvit TV, donc lelo. Ezanga Iwabino Rosi Kawaya par rapport à image. Yango to meka un peu ko sala analyse ya makambu oyo ezoleka na minute oyo na internet surtout mupanzi ya ba comédien na biso makambo ezoleka epa ya ndeko na biso Caleb Tukebana oyo za kolo groupe Sinark yende tozo meka un peu ko sola makambu na yena rando ya yena Elise par rapport ndenge ba komi si na ba justice ba makambo belé bimi o biso kututo yeba kité. Merci beaucoup na chez la vita mama leader à ba mama babi leader à ba mama na mupanza poto kuna ezaka chez la vita na peso ba merci à trop na makambo vraiment komi ko kende tozo yeba te makambo ya ndeko na biso Caleb Tukebana na ndeko na biso penza ndeko na biso Elise ezokende vraiment mabe yango tolobaki na chez la vie tapé to revendre bongote il faut to lobela vraiment makambo ngo parce que yango nde actualité internet totambola na actualité to meka un peu ko sala analyse na makambo ngo ndeko na biso Elise selon ba propos tenus na ye ndenga lobaki makambo alobi RY président Caleb abengisaki ye ça la film ya la fille du serpent ba benga kiye ezaki juste ka tournage ndenge zalaka ya nzonding parce que na groupe wana ezaka ateke ba tukaka Sinark nde bazalaki ba bengezaki moi quelque batu pe libanda ba tournaki film wana mais actrice principale ezalaki Elise ndeko na biso Elise comment na Elise ndenge bayokanaki na président Caleb il paraît-il bayokanaki bien te comme na makambo na bango ndenge basolola ki kuna ba tourner pe ba filmer na bango film pe esili kolala kolamuka tomonika réseaux sociaux et indi encore réseaux sociaux na biso internet yana ki songi moko na ebisa bino bandeko na nga balandi ya chaîne na biso ya chez la vita tala internet c'est ça église ndende biso bato internet biso bato sala na internet tolobaka internet c'est église te osali likambube ba bombi ba limbisi yo eza ce que obeteli kofi ye pa zongisi li kofi o chubi mbeli ye pa chubi internet c'est kenda bongo ndeko na biso Elise ndenga a expliquer alobi ndeko na biso papa Caleb Tukebana président ya groupe Sinark abengisaki ye asala film ya la fille du serpent ye azalaki actrice principale ya film ya film wana Elise pe ayaki a tourner film kaka ndenge zalaka ndeko na yo comédien abengisi yo moye po bo ezate parce que eza considération mutu soki abengisi yo déjà bongo eza considération a tomber juste na yo abengiye ba tourner film kobenga ye ko tourner film wana ezaki nango kaka juste to tourner ndenge zaka air film esili moi caché moi ndenge zaka madeso bana ezanga te afinaki pe moi quelque chose ndeko pe asimbi nzela akei ndeko Elise ayebaki teke ye président Caleb groupe Sinark ezaka na partenariat na Star Time kolala kolamuka Elise aye komona ba nini ba fiche na ye elongi na ye batie na ba fiche ya Star Time na ba panneau na ba makambo belé ndeko Elise afongwami ndenge ni ba kokotsa nga na nini na ba panneau batie nga na ba fiche na Star Time en même temps nga na tournaki film na Star Time te na salaki na tournaki film na groupe Sinark mais amoni ba fiche na ye na Star Time ba moko ndeko pe a se révolter ndenga se révolter wana toyebi te selon ba propos ndeko Elise alobi boye RY abengaki RY monaki ba fiche wana abengaki président Caleb Tukebana oyo aza président ya groupe Sinark abengiye abengiye na téléphone président Caleb azoyamba téléphone te abengi président Caleb azoyamba téléphone te ndeko Elise akendaki na justice
ake na justice ekatele makambo ndenge bino nyonso bozo au courant ya makambo oyo justice pe ekataki makambo ba condamné président Caleb babi président Caleb a dédommagé ye apesa ye $100,000 apesa ye $100,000 parce que eza droit na ye musala wana asalaki ko exposer dia mutu na pano eza rambongo sikoyo na ngambu ya président Caleb na ngambu ya président Caleb pe bango pe balobaki balobi boyi ndeko Elise babengaki ye asala film ya la fille du serpent ndeko Elise azaki d'accord ti ba tourner pe filmer ba photo wana o ndeko Elise azo bakelelo batie ye na batie lelo na ba pano na ba affiche ye moko ndeko Elise nde atindelaki président Caleb. Président Caleb atiango na ba affiche. Mais ndeko Elise azo reconnaître ba photo wana te. Azo réclamer kaka mbongo na ye parce que batie na ba affiche, batie na ba panneau. Azo réclamer droit na ye. Siko bandeko na biso ya groupe Sinar ke balobi baza na ba preuve nyonso. Tina ndenge ndeko Elise azo tinda ba photo na ba voice ndeko Elise ndenge bandaki kotuna. Est-ce que photo eko simba? Est-ce que photo eko simba? Parce que atindaki photo kaka moko te. Atindaki moi quelques photos ndenge zalake, tinda moi quelques photos ba trier photo nini eko simba ne eloko wana oyo sali. Nde bazwaki photo wana o ba tie na ba affiche wana bomoni la fille du serpent bazwi ba affiche yango. Ndeko Elise soki pe bayokanaki nde te na président Caleb. Po akotia mutu biso na Kinshasa ndenge toyeba makambo yango ata na ba panneau publicité ndenge o sali publicité mo bazwi ba tie fille mo na panneau ba tie garçon mo na panneau entreprise wana oyo o sali bango pub wana normalement il faut ba futa yo mbongo na pe mbongo yango bokyo signata contrat ta 1 an ndenge za boye ndenge to tie na panneau boye ça pendant 1 an wana chaque fin du mois oza na droit ya kozwa mbongo na yo parce que kotia yo déjà na panneau bongo eza déjà bateki yo déjà yango na toyebi te ndeko na biso Elise on dirait ebaki no makambo yango pe na ndenge kenda te ke kotia mutu na panneau pe ayebaki te ke makambo yango pe na film yango ekosimba ndenge simbi wana la fille du serpent makambo ba 10 ya ba $100,000 ekobima ndeko Caleb azo se justifier abi $100,000 eza mbongo ya tournage $100,000 eza mbongo ya tournage toyebi te ba comédien na biso ya Kinshasa awa ba comédien na biso ya Congo ba komi kozwa ba contrat ya ba $100,000 pour na tournage mon dieu toyebi te soki président Caleb alobi vérité to $100,000 wana eza kaka mbongo oyo film ndenge tekami lelo ba film pe komo otekama nango na YouTube ekotisele mwa mbongo wana nde siko ekobota problème ndeko Caleb ndenge aza wana aza artiste moko ya kala ya tongo po asali pe belé na ba film na biso ya Congo awa tourner pe ba pièce ebele ndeko Caleb aza pe na ba contrat na EP ebele asala ba partenariat na ba chaîne ebele azana ba entreprise ebele oyo ye a signé partenariat na bango bazana ba sponsor mais comment na président Caleb soki ezaki $100,000 wana soki kotiaki na Sinar kité tamso na ba sponsor wana ndenge kabola ki moi image koto ekoti ebimiseli pe mbongo toyebi te eza pe possible esalama eza possible esalama parce que Star Time eza ja nini moko ya munene na mboka na biso eza entreprise ya munene ope bakotisaka bambongo ebele komona $100,000 wana ta mususu ndeko na biso pe Elise eloko moko nga na ozongela yo oza ndeko mwasi kitoko vraiment kitoko mwasi apembe pe en plus yo déjà ozo travailler na mutu po ezate ke obandi théâtre lelo te obandi théâtre mwa kala oza pe na expérience pe ya mwa musala ngo oza na expérience wana mais déjà
moninga bengisi yo era bengi yo o tourner film actrice principale ya film na ye era ba bengisi yo bongo il faut bo signer ba contrat il faut bo yo kana montant nini mbongo ni combien oyo hier opesa yo ndenge o tourner les films wana mbongo combien oyo donc oyo ba droit na yo. Oye ba droit na yo même biso nde to sala na ba internet boy so ba bengi so na chaîne mo boy o travailler e ba zo proposer il faut loba nde na proposer nga boy salaire na nga na fin du mois eza boy transport na nga boy eza boy bongo nde ba yo kanaka yo kendaki ka ko sali musala kaka ya pamba boy ba simi so ki transport so pe transport ba futa ki so ki $1000 so ki pe $100 so ki pe $10 biso to ebite yo na mutu apesa ki mbongo nde boyebi makambo wana. Moyen peto kota na kati penza ya makambo wana pe ya ba transport na ezate yo déjà on dimi eloko wana mama il fallait qu'il ba pesa o cacher na yo président Caleb il fallait qu'il pesa o cacher na yo pe ozo tourner déjà filmé to mona ba gag misu ezalaka batu a théâtre na biso ka ya Congo de batu na ba gag alors que benga pe place mo a tourner na ba gag 5 gag 10 gag. Alors tout na teke gag elongi o ekota na chaîne nini po ba chaîne na YouTube on peut comme ebele ba tout na kate ayebi kaka na tourner gag nanga ba pesinga caché nanga na siminzela na ke ba na tourner gag nanga na siminze eza teke na tourner ki gag nanga o eza ya chaîne ya Nyota officiel TV to eza chaîne ya nani ya Shelvit TV na ke ko mona ngona chaîne songolo to pakala na silika non eza bongote. Déjà yo tourner déjà eloko na o eza juste tournage yo opesi makambu na yo aussi minzelo ke olinga ki pete oyeba ke eleki na Sinar kito eleka ki na Star Time so ki pe Star Time azwa ki yango par rapport ya yena Caleb ndenge aza partenaire ya Sinar yango eleka ki pa Star Time. Président Caleb na zongeli pe yo papa président Caleb yo zo salisa ndeko ozo salisa ba ndeko musala ezate azana ndeko comédien ndenge bobenganaka aza ndeko na yo ya musala ezate ke aza mwana ya groupe no Sinar po ezalaka ke tamso o travailler na Sinar wana tokyo za pe production mo beto teki pe ba finyo pe loro pe te olie na pe loro te mo joa ki pe olie loro te mais aza sko mutu ayaki nzonzingi obengisi de mutu na nzonzingi bongo. En plus, à teke longine, y a des actrices principales. Botier n'a pas non. Botier n'a pas affiche la fille du serpent. Et ça juste longine, y a un serpent. Et longi y a nani, y a président Caleb et monanité. Et longi y a bande qu'on a vu sur la salle kana Sinark. Et monanité, kaka ndeko wanande et longine monani. Webi ke nazo sala jama kambwa bongo. Pona likambwane pesa makambu. Il faut qu'il opesa ndeko boyokana vraiment opesa ndeko mwasi par na embongo na ye opesi embongo na ezala film esimba te soki ko bénéficier wana eza mamba poche na yo soki pour perdre wana etali yo kaka il fallait que opesa ndeko na biso ya mwasi mbongo na ye a joué déjà bokabwa na bino nzela mukuse bokabwani nzela mukuse pona to mone komi tin na ba niveau ya justice tibo de dommageaka bo pesaka boye et komi vraiment pas si bande ko na biso ba comédien oza papa pona bato ebele oza pe yaya pe pona bato ebele wana vraiment eza exemple moko ya bien te soki osala ki ango président Caleb eza vraiment bien te ko exploiter ndeko mwasi ozune de ko moi so bengi se ki esa lelo eloko exploiter afin amoni pe lo côté allié pe lo côté pour mai pe ningana pamba te mai ningana pamba te ndeko asalela ki musala soki si c'est vrai au futa ki mbongo na ye lelo ndeko na biso Elise alinga ki aleka te na TV abanda koloba pe azui pe temps avant koma na makambo na justice à 8 ans na a bengi yo président Caleb oboyi koyamba ye place wana vraiment na opeso faute oboyi koyamba ndeko Elise na téléphone soki oyamba ki e bo négocier ki à l'amiable tant mususu makambo ngaki bima na réseaux sociaux te tant mususu makambo batu baningaki ba ye bango te nga to mona na biso ka film na biso ya la fille du serpent
Total pe film na biso ya kitoko, to sepe nango si a télécharger, to télécharger. Ceux qui peuvent commenter, to commenter, to liker ndenge zalaka kana nini na internet ndenge kendaka. Mais comment on a tinde ko wana à poursuivre yo na justice, c'est que ndeko mwasi ali akipe l'autre côté. Ce que solisa ki ndeko mwasi pe bien. Peut-être makambo elingaki na réseaux sociaux te. Tolingaki pe toyeba makambo te. Vraiment na osenga na bandeko na biso ba comédien, bon meka un peu ko bongisa musala, bo bongisa parce que na vie on ne sait jamais ndeko Elise, ndeko Caleb, aza grand frère na yo, aza ndeko na yo. Bobongi ça c'est la famille. Nani Caleb a bien ça que na tournage na ye. Ezaki considération à considérer yo. Parce que basi ya pembe, ya kitoko. Baza ebele na théâtre na biso ba comédien na biso. Baza kitoko ebe, ya kitoko, baza ebele. Ya pembe, baza ebele, ba fille ya kabelo ya tatou. Ba fille ya piercing, baza. Mais de quoi na mona ki bato wana nyonso te eza considération à considérer kaka na zonde ko nanga Elise a jouer à place au pena rôle aussi na pesi Elise a jouer ngo kitoko eza ki considération mais de ko pe Caleb est considéré déjà mutu sila na ina ndenge kitoko bobongisa vraiment na ndenge kitoko pesi mutu caché na ye ayebi ke eloko na sala ki na liaki mo eloko nanga elongi nanga etekami pamba te naza dia na mo eloko nanga ezo asirenga ke elongi nanga eke pamba te vraiment bandeko na biso ba comédien bobongisa c'est la famille mutu akoboma mutu azate mutu akolia mutu pe azate mais bobongisa ndenge ka bobengana ki selon ba relation na bino nde boyebana avant la fille du serpent bobongisa pona mbongo ezala pe na sukate okoza na mbongo ozana batu te moya ko lia pena batu ngo olia mbongo ezarelenge ozolia na batu mbongo ezarelengite olia yo moko esimba te c'est la famille bobongisa eloko biso tokobeta sete ndeko Caleb ndeko Elise bobongisa c'est la famille bozala pena ba vérité ndeko Elise alobi ke ye ayebaki te côté bazui photo wana ndenge ya samba ki na justice ayebi côté bazui photo wana te a démentir ba makambo ebele bandeko pe ya côté ya groupe Sinark baza pe na ba preuve ndeko Elise yo sambi déjà na justice kuna bakatelo ba dédommage na montant ya $100,000 $100,000 wana ba preuve siko contre yo ebimi oyo lobaki na justice eza yango te boke obimise sous na justice ba preuve wana tam sous ata na $100,000 ana omona ngo pe lisu te et comme siko yo ofuta parce que obebisi réputation ya mutu est-ce que ozana mbongo ebele ndeko nanga ya ko dédommager ba makambo wana po l'état ezakambeli ya minu mibale lelo buto abimi boy yo ki opesi makambo na yo olobi l'état emoni ke yo ndo za na raison siko ba preuve ezobima au moins te ki perdre vraiment bandeko na biso eza pasi eza mawa to meka un peu ko bongisa parce que 2020 so pena bande bandaki tozo koka internet te to koka te ezaka o elali la muki abimi na makambo na ye o abimi na makambo na ye ezaki na ba musicien ekiti na ba pasteur ba comédien eko bebimaki ya ba makambo ya bien te suko bima makambo ba escroquerie makambo ya boye ezobebisa vraiment image ya mboka na biso ezobebisa makasi to ebite soki eza lokoso ya mbongo parce que mutu na mutu azotala juste propre poche na ye azotala propre intérêt na ye dia bosali musala na mutu bokabolaka ndambu koluka te olia kaka ebele ndeko Elise koluka te pe kaka soki ezalaki ke $100,000 wana mbongo ekotaki na nini na tournage wana eza $100,000 koluka kaka te ke ndenge bakataki procès wana yo fo ba dédommager $100,000 siko muto anini asaki ba tournage wana ba artiste msu bakotaki bakolia nini baolie lote ndeko Caleb pe
Soki oyebi ke ndeko Elise na pesa ke lo côté yende apesi makambu na film na ngai okolukolia $100,000 yo moko te. Il faut récompenser muninga na mo eloko. $100,000 c'est trop hein. $100,000 na kisasa na biso oyo. Soki beti pena na to ya nini ya 2,000 francs na $1. $100,000 eza combien? Hein? Liboke ya ba francs congolais. Eh! Ba comédien na biso bwana mbongo bwana mbongo ebele bo mekampe ko bongisa. Bo bongisa et ko sala vraiment bien. Bo bongisa msala. Bo bongisa c'est la famille Elise azan deko ya président Caleb azan deko ya Elise. Bo bongisa et ko sala bien ba landi na biso ya Shelvit TV to ko kende petit na parquet. Tokozwa ba image nenge ko se passer procès on nenge ko kende soki pe ndeko na biso Elisa ko perdre soki pe ndeko Caleb nda ko perdre soki pe ba ko arranger ngo à l'amiable bokozala toujours informé na Shelvit TV parce que biloko aboye donc ezala te chaîne na bino kitoko Shelvit TV o eza chaîne ya mama chez la Vita leader ba mama chez la Vita oleki bango mama to comme na suka émission na biso ya s'abonner na chaîne na biso te nazo senga na bino vraiment bo s'abonner massivement bo s'abonner bo liker bo partager donc boko sala jamais déçu na pesi un grand merci na Didier Loleko ye mutazaki na prise ya nini ya image na pesi ba merci ya trop na montage to moni titika di mamobutu to pesi ba merci ya trop bo s'abonner vraiment na chaîne oyo bokozala jamais déçu to kutani prochainement ciao.